001 quoi. Nyonso banda awa internet awa. Facebook awa, Google awa. Donc, Raph Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Congo ça la force militaire na Congo Promo. Congo, Randé le Bel Wata. Mais pour notre Sikoyo, Baptiste tout, Bangini. Moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Raph Ngindu, Congo Promo Ndé. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Moboulou. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Ndé. Congo Promo deux fois avec les boss Raph Ngindu qui tape. Ouais, Balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Nous bénissons Congo Promo. Monsieur Raph Ngindu, Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Parce que tous na Boston on a Raph. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1. De vous savoir très nommé de voir votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains Raph Ngindu et boss à Boston, Balobito Tikara Rasenayo. Merci aussi à notre cordeau qui est CGPN, sans oublier Resti Kang, les super pour cameraman, les vaillants, Yamakasi Katamboka Oyo, Balobi, Congo Promo toujours en avant, bon, bango, l'équipe Somenanini, mais tout le monde a l'accès total à té, ce que j'ai là, Papa Popi. Il y a Jackie Monopoly, merci à toi. Donc, on a beau sanité. De retour, on peut se confiance. L'émission est là. Alex Mouini, Paulo, Everett, depuis Londres. Et on a beau sanité. Galba, Peleo et tout Manangwaka. Balobi, Samuel est au fils congolais. Plaisir à trop. On a levé Costa 2, mes couleurs. Il y a Pembe Mbecho là, sans oublier. Kaba, Chikuna. Nakata, Switzerland. Na bosani yote et pour ça au club Nomba si tozoli la maman Louise mabis kiaku tozoli la maman Louise azali bon maman na biso tout to partager maman bino et puis tozoli la ndeko na biso so bozi ya moment to baito luka bande ko na biso ya G7 pour que to so na bango masolo tout tozoli ka cri ya boss et tamol qui déjà partout ton arrêt nzele et puis tozana ya ilou tozala bango pour que tout beta masolo par rapport à cri na bango ndeto tambola par rapport à liwa ya ndeko na biso so bozi. Bonjour Rutinzel. Ouais, bonjour Yves, bonjour Nabatou, Bolanda Bisso. Na moment. Voilà, santé bonne. Oui, santé rien à dire, moi déjà ministre de santé Rutinzel. Ça c'est bien ministre de santé Rutinzel. Il y a Ilou tous nos pembeni santé Zaboni et puis Boni G7. Ça m'a fait rigoler Boni. Santé za kitoko, mouvement pesa pepele, makambo za kitoko kaka wa sangango liwa ya. Vena biso zo bozi. Ko vezo bozi tangu na ko si mouvement. Akida ba vie moko bo sensibiliser quelques ba musiciens wana. Mais son âme repose toujours en paix. Avie na biso, eranzela na biso tout. Pour landana des ala. So il peut ce témoignage pour zo bozi, témoignage no peut ça pour na parce que yo zala, Mario bando sala ya mo ke yo zongi. Mais témoignage no peut ça pour na zo bozi. Te vie wana zo bozi wana baza parmi donc biro achète quoi tu peux recruter quelques musiciens nini vendre ce mouvement on a présent mikili so bozala ki on a peu donc apna vient na biso na ya G ya masolo c'est long nini ndenga ebele donc pas yo biga parce que ça se passe bani rôle la ndenge ni so bolela parce que mon aïbo bois ka mo yimba mais les zo bozite et ça la plaisir là-bas à Londres. Pasi mingi na motema pona kozangisa moto lokola zobozi ami na biso vient na biso toleli oe oh donc yango na kaka ko lelela ya mwana batu ya iluso alela vient na zobozi kandezala kama voilà ça c'est bien Rizinzele zobozi qui est tikibiso. Nous allons mourir à la G7 au Lobani par rapport à l'Oué comme Lubino. Ouais, ça lui vraiment passé. Ngai nane pena bien. Nakuta été mais les solo 42 toyo kaka zobozi mais ça lui pena passé pena uta ko la interview na ye o ya suka salaki mais comment na mutu karambala moko boya kufisa ke ya bela et ça lui vraiment bien que akenera malamu yanzela biso teza destin wana okita o mata akenera malamu nzambe moko ayebitina nzambe azala jamais na faute donc il y a zuo ya pesaki eza mabete
tokumisaka ye nzambe kolela ye ndenge nini moto esala bien bon ana koyaka toyaki mabele tokozonga se mabele toyaki mobembo na se ya moyo ondele mpe moyindo nzota biso se mabele kende malamu ezobozi yaya imongo beloko somo ezali plaisir na Patrick Mbenga nabosani te gal bapele betumana ngubaka plaisir à trop levé Costa de ma couleur ya pembe champion kabango chikuna plaisir à trop na surveiller ça maréchal na kati Dallas restaurant yolezo babi toujours en avant Jérémy Koulo sommet du Canada motema esi babo la patronne de la force de réaction rapide ritinze le cri na yo ozobete la tolo mikolo ya ba boss déjà na yoki yango un peu partout déjà bango boka ngo mais mikolo na zo ko na quartier latin tengito yeba cri on c'est vrai yo parce que toujours ko déjà partout bon moni esala moi bien te kini ekomi nonga somo tabete eloko nde bayaka bare banini bakomosaso babiloko ya bato mais kolo eloko oyeba na kaka na ebwakeli bokolamba fumbwa ndako mpe balambi fumbwa ezaka biloko nde batie na kati nde différence fumbwa na bino yaki kalakasa oyo ya biso original fumbwa ya pete donc oyeba na kaka nde tobwaka tokojuge te mpo tokokanga bango te basi bayibi mais ebwakeli kaka nde toyoka mais sango panzani ke balabi cri wana eza ya ndeko na yo Kirikou nde amemi yango na quartier latin mais yo zo ba koto cri non yi pas zo ba cri nesco le véritablement sur les aïna lokola ya zarane vendeur de cri ya za vendeur de cri bon tant tous aïni de mouvement moko ata pe sécurité ata kuti cri a o mema ka kuna bon cri wana boka na mpanzi wana kuna auti auti bato bayebika eza cri na ye mais eza cri na nga riti nzele ale futulanga malembe bilenge ya nzoto futulanga malembe bilenge ya nzoto itenzela bakima tsamba kangamele kuna ngingo mwana mama bakima tsamba kangamele kuna ngingo simba ye auti mama ye kota ye auti yaya yoka ye ololo abima kibanda tongo elele abima kibanda yokaye auti mamae simbaye auti donc eza nango kaka ke totiki na rite nzele asufe mwa moke tozwa ya ilu bakrini no bombeli bana ya G7 obombeli bafanatike afe rigola na disque oyo ezoya parce que nayoki déjà chanson moko ezobibimi déjà kitoko toro fe rigola mpena en tout cas nzembo oyo dédié na Manix c'est ça le plaisir à trop siko yo kota animation bombeli bisoni te nga kota animation te bato baza kota animation banzele bango na yo air mo babaki batikela ko makrimo nga sana le padre que je salue mon vieux na ngai oyo a valoriser ilunga lelo kosi lunga na jeune masolo bani ilunga na nzembo mobimba ya ça yo moye bon comprendre nde na yembi na beti yacheta répondre donc yacheta coacher petit na yeka ndeza la kapo nga mikolo no benge meilleur formateur yacheta le padre impérateur de la rumba congolaise donc coacher ilunga so kinde ilunga yembi so ilunga donc so kinde ilunga se déchaîner donc ba fleur rebelle na leader na ngai yacheta donc umela ko le vraiment bango tout donc à part ye antal PV na ngai DJ Chambo Petit Jésus gloire Nsai ici c'est toi là le grand frère de tous les jeunes Katangé au Canada et Nick Josué Kakuji donc ba vie na ngana ba yebi bana je bana nzembo bana makambo donc rien en commentaire j'ai ça qui toko j'ai ça qui toko donc j'ai tout qui toko bozela ka ba fantique na biso bozela ka disque bima pour comprendre niveau acheta tala Manix ne sali makambo voilà o ka ba nuance wana donc fini la récréation au clip moko boya donc ba clip moko embe mo bana mike bani te yoka charme yoka yembeleli donc acheta félicitations à Manix ba tout ba donc babi ba confirmer vraiment ko wa ya mukolo wa mikolo to benge su ya mukolo mais ya ilu Guillaume Tissot le poser tous les Congolais aux États-Unis balota la biso et l'on tout seul utangazi mikaso canadienne sans oublier Djibol Mbala Messie Noir ba yiba yo ka sikoyo
façon de distribuer jango na fait rigola tout parce qu'on a parlé na yo mon magambo yango yo mon magambo yango yo soto comme mega babiloko boyeza ela ko cuisine interne te ze ku ba musu bana ba studio ba musu bazana studio oya kubaka boye mutona azusunyas na eta abimisi omona te pesa isi biso obomba ba plat disque zo ya bakoyoka bomba kutomba ba plat pot nzela ko baka kiriboy eleki boy munu to soko mo baka na studio temps e 2000 beso to banini to ko bomba ba biloko ha crèche to gozwa te ata crèche to gozwa te ba crèche zakaka ale wakafuka wadinanga weyo wakafuka dinanga wewe yashata olo binini ilanga jikadidi kengesha Clorensai izisetola mufuki wa byansungwewe yagola olo binini nanga dikadidi kengesha Rodrigue Mokili Alain Kembela amwamba yo bakobina obligé ça c'est bien mais oui il y a position il y a ilou hermo et balagate il y a ilou position ba na danse ozali hermo na ba clean tozala hermo pe migolo yo obotima sur la champ position nini pe au vent ça pas je sais pas je dis les et moni bisonde tozala ka boto to na coach moni echeta nga kutu ba yebanga makambo animation te nga danse nde ba yebelinga na danse mais tellement echeta pe ayebike ilunga pe apansaka na epe azana moi amour mobo ya côté mo yango mona coacher donc eloko tout oyo zana ngona nzoto e pa echeta e obima do yango mo le lobimi ba niance mimi nembi nga chiluba menso ki niance ngo tel père tel fils te makamna lo bonu ba je ba yebiango je yebiango Isaka yebiango do makamna lo bo na za réalité donc j'ai yango yacheta fungoli j'ai bosala patient bokoyoka mna musala kitoko ça c'est bien tout cela patient to comme ça kitoko ya ilupe ya ritinzele na ningina nu kriango oyo ezobimisa ba problème to ko ngona déjà pour que ba ndeko ba otala biso ba comprendre déjà que eza crinine kriango zaka boss te zaka boss ndenge do boma makambu atutu bayebi bakodrik mokili bayebi makambo masola boss Alain Kembela na lema papa na Ninel ayebi makambo boss ve nanga papi mokiki na Londres na no silité ayebi masolo Emmanuel Loalwa yo ebije tala lelo boss ndenge komi ya Josué Kakudi Nick Josué Kakudi na Québec tala lelo boss ndenge komi boss e komi ba problème allez faites attention na kobamba yo faites attention na kobamba yo faites attention na kogangisa yo faites attention na kogangisa sokomela kana yo biloko kasi na oyanga okoyo keloko ale papa yaka olukanga kala okosilisa ngo papa boss José Kakudi boss Rodrigue Mokili boss ya papi mokiki boss Emmanuel Loalwa boss Chouchouna Tatila boss Aza boss allez ça c'est bien ya Bola boss papa Mathias boss ça c'est bien ritinzele tango zotala lelo ba voyage juste y a la sima na bino belé to ki sango très bientôt la boke na ngola Tanzanie y Dubaï y Kenya y et tout ça là ndengeni ouais ça la plaisir ça la plaisir ba Luanda ona ba Peggy Jonker carte à Luanda carte Jonker Peggy Jonker ba Christian Kamalandwa bazawana lipasa nanga Karine Nzele ser nanga Rachel Boufaya pesada na Luanda maitsa banderole tombola sa biloko tout Luanda wana toya suko balolango donc ba tout balinga biso ba Elodie disasi ba fitu ya Luanda ba vena biso via wazi na mutamba wana ba junior masalanga junior ndolo libongo tout moko ba Christian Kamalandwa donc bozela biso pena toya Luanda wana jeza bien jeza kitoko toya sala musala voilà mon nom balobi Yves Lumaya leader ya London et c'est le plaisir à trop ya ilou est-ce que qui matin na ba voyage autour ba totangawa Kenya Tanzanie Dubaï Angola est-ce que ya ilou okende est-ce que ya ilou qui masuka ki
wana ba question mike wana bilo mike nga ta poto na nga utune bisa presse mieux vaut que na sika na kini aye misanga boye kena ke poto nga via nga poto te ko vie poto yozo non chez moi nga via nga poto te mais ezaka mo place ko kende ko zonga mais nga poto vraiment na ko kima ngote poto na ko kima ngote bo duba zane nga dana kina fifaka bien mo place na rala na palais royal pa yemoko na siko na olela nini nazana pa ya chata yemoko pas le padre vanda kaona appartement nga mobimba siko ebisanga poto po makamuto ya poto ezala kuna pa ya cheta makamuto ya poto kuna ezala wana nga siko na vanda wana na ba pupitene nga deja ya cheta do jeza kitoko musala yango ilunga kumulakisa musala na ye nga makambo ko ebisanga makambo musala makambo voyage wana ya mais bana Luanda eza première fois ilunga ya Luanda banda ko cette première fois aya Luanda donc na buka Luanda ngodo bo comprendre makambo na yele bino na boy ko lo bebele mais na oya Olivier Kabanga na ebi Olivier Kabanga asawana Japon bambakani basakuna ba ebi ke je osala bien nga linga ye lutonga za boy ba preuve la preuve za la parce que ko ta ko bina pesa déjà bango extrait nengo ko buka pala tout la concert na mo lobby concert à faire rigolo lobby niveau binema mon balo na éviter faire rigolo ka mo siko na sima nga ngisiko ka mo siko pe bato ba otala biso siko to soka omoni biso leader na biso azana mo bini ya munene ya cheta bina ka danger siko ye moko leader na boss papa Caprice boss abina ka namde abina ka siko bina ka ngasiko tamu na yaka pona lega yeshetana na abeti bo ngasko patron na ngana na bini bo ngasko mungamba na wende ni yango mona na yaka bongo na kati ba forme encore na loquette électrique tande sala oh chérie babina so bengo bébé o mona loquette donc ressort wa kindoki ya libela ya ilus soda ya chete donc ta loquette ilunga wetu nazo bengo bébé oh chérie babi oh ça c'est bien alors donc bana Luanda toya boza kimia bo peka ba bien na bino bokomona spectacle kindoki donc makamoto préparer les bino nanu yete ona no ilunga zo ana katya ko réfléchir pour na bino po na ko bima pena kaleso na scène bana Luanda donc makambo zebele na ko dévoiler te donc jeza kitoko na oya makamtu kitoko pona aussi na monika na pesi mbote na fantique na ngatu boloka nzembo ya ndeko na bino boloka ndia yembi boloka ndia nyingi na bike ya cheta asoli kitoko le padre umela base solide ya dada donc ba fantique na biso tout pesi bino mbote Nick Josué Kakudi Québec number na ngai na ko pesa 081 86 22 748 wana ozilunga ye moko ya ilusi encore 081 86 22 748 donc number na ngai ngana mais tozali nanu avant que tout ça to kota pe mari tenzer to zongela mo ke pour que cette émission na biso la grande émission alobi to babango ritenzele lelo ba mo benga Ferregola l'impérateur balobi azaki mentor ya wenge musique maison mère donc ya banda ko diriger bato et surtout aux affirmations ce que pana et c'est vrai aux aki au mona au Pérou européen ça peut témoigner par rapport à likambo toujours que Ferregola azaki fondateur aussi ya maison mère wana ko balobela ngo sulté ngala mona ndire le padre ya utane na chorale Vatican ayaka nde na kini koya donc voi wana nayebi te namona nde na kojijango te bato tu bazalaka na kese wana bayebi ke wana formateur forma bango apesa baline bato tu bakoma oluka bayembaka lokwa ye omona te bato tu na Congo bakoma oluka bayembaka lokwa le padre donc aza deya motu mo boye bamakambo kutu koolobela yango su te ye azalaka na longoni azala na lokumu tala lelo Luanda bozala calme Kenya Dubai toya wana ba concert trop bête bino ilunga de na promettre bino ilunga ngamona la ite couche Rita Latisa mwana couche mama kanga mwana épingle na okanga ilunga épingle couche bien kovo bozela ngamona na ilunga na ela bino ina mabo deke Rita nzela obima na ilunga j'ai kitoko
batutuka balinga Ritinzele disque na bino boyoka Manix voilà boyoka pena Manix donc na ebité nze monengo wana na ebité Otonganda kwetaje talakata ya ma santé nze mona pardon ça c'est bien alors lelo l'autre fois tozaki na ndeko na biso lo beso wabingaka honorable abia zongi akendaki Équateur akendaki kozwa biloko ya bamongo ya kanda parce que disque ezobima 7 jours de la semaine ana kanda ya batutu babonga na kimongo sikoyo eloko nini ozobombela bana ya kini oyo ekosalaka elia biloko oyo lobeso ozobombela bana ya kini azolambela bango na bana poto nyonso mokili mobima soda abunda tongosa soda abunda tongosa Ritenzele soda abunda tongosa obetinga buto pesi lokote abunda tongosa wana nanga mongo wana na originalité wana na makila naswanela babiloko wana te wana véritable mongo yana bakimongo mosusu bato babwakaka so olandela na kati oloba nelo te wana na originalité nango abetinga buto pesi lokote abunda tongosa soda Ritinzele mama major jeza bien nalobela suba makambo te boyoka balikamba kobeta nzoto poso lelo yo moni résultat batutu bayebi ekri na nga lelo mpe suba bakoma wela boss ekili susu wapi kri na bende na quelque part déjà ekei te mais ezaka musique ya Congo na biso bino na mama ti naosala so bazwi eza nango mabe te naza mama ezaka mpona honneur ya mboka elatisaki na travaillaka voilà mais quand même ozalaka na idée ya bato babanda animatrice ba obanda ko boka avant Ritinzele azala na idée na bango pardon na ki ba animatrice o babanda ko boka na orchestre déjà est-ce que vous en avez idée ba o babandango bon babanda ko boka me babima te Ritinzele nda salinzela bango tuna sima nanga ayebige na ba ba kofi wana soso yo yebi te yo yebi est-ce que so ba temise bo yebi succès muke tant zemi avanda na ndako azo na paka juma à niveau nzela nzela vanda ça va faire nzela vanda ça va yeka succès moi muke tant azo zemi sans charisme nzela na esprit wana mwana muke wana kutu mama kamba kutu ya yango ba mo bengelele ba mo bengele lesbienne na mama yo lo ba wana non rien wana biso toyebi yango te Rit nde amwa mwasi aza kati ya bana mibali donc soda ya mwasi PMF voilà donc on a PMF bien formé aza wana maka mwana biso toyebi yango te soda abunda tongosa soda abunda obetinga buto pesi lokote abunda obetinga butu ambongo akoka te obunda tongosa donc soda donc Ritinzele ne soda musalaka kitoko to boinde ba jaloux les jaloux vont maigrir to boinde esprit ya ki jaloux to ça musalaka nga kwena yo na ibisaka bino loko avant tala rétroviseur garder bande na yo lelo bomoni ke Ritinzele makambo loba ekendara nebisaka bino na mama makambo tuna loba ekendara bongo garder bande na yo na pesika batutu obazela disque na biso neti batoka ba Rodrigue Mokili papa na Claudia Rodrigue Mokili papa na Claudia kitoko Ale Kembela na Lema Enik Josué Kakoud na Québec Yolande Malula mwasi ya pembe na Hollande na Suisse Yolande Malula mwasi ya pembe na Suisse vient ngai Claude Lukebakweno avec tout le respect patron Claude Lukebakweno ya yo ngona presa mona ki masolo na kitoko garçon de disque Claude Lukebakweno vient ngai Papi Mokiki na Londres na Nusilité vient ngai Edo salon Edo na Manchester vient ngai Yotimbala na Manchester ya bino ya ngona batutu bashushu na tatila Paris Italie babe so la kitoko mamutu kitoko bienvenue makanga ba vient biso ba Jimmy Bofosa ba Dipiron Chungu à garçon Paris Dipiron Chungu à garçon Paris ba Dadi Mavungu ya Edon Sosa Berado le prince des Amunda ya Dada Ngwabana
ya dada ma Marie mama ya mokonzi na nga na lema ya yango wana ma Marie mama ya mokonzi bozela disque na bino bobina ba boss bobina ba faites attention miko tozabo to chabo voilà tozo chabo faites attention numéro de téléphone numéro de téléphone na nga ka ndenge ezalaka ya Willy Musheni nga nzambe batambongo bali nde na abona bloqué na gilobi na Willy Musheni patron donc biso bete oza bloqué après ya Willy Musheni patron na robomba te na za sanduku te ya Willy Musheni patron na zali na elobi via soli kitoko ya Willy Musheni merci na yo numéro na ngai ya Willy Musheni 89 76 86 984 89 76 86 984 Juliana Umba na Suisse Nathalie Kamenga Claudie Lomama Lolo la fraise Grande Miroir Lolo la fraise Pili Pili Lolo la fraise bana Paris Londres Bruxelles vena bisoba La perle noire Gaël Zatonga ya Landry Bisidi na Bella ya bino yango na bozela disque na bino Manix déjà yango na bo savourer yango na ebige makambo bien déjà c'est bandi qui est déjà tombé donc poto kao qui n'est daé bozela disque na bino kala mingi te na lingi bino mingi oduki mokili ebiga nde tobeta ilunga yeyo alobaki numéro ya basket 39 oduki mokili ilunga yeyo numéro ya basket 39 ça gêné ezala ça c'est bien avant que tu se séparer na bino to gato tika bino bosala ma biloko mo pono kabola mais une dernière question pour que to kabana bino les loso qui featuring na animateur mo to animatrice à Libanda je disais le cas na question na lingi la tour de rôle ce qui longue panzele qui directement pas ya ilou pour que tout tika la bino ou sera plaisir na levé ko stadium ya couleur ya pembe na levé ko stadium ya couleur ya pembe papa na badile diomi na kata Londres na bosanioti kaba nguchikuna balabiko zana batabo kitoko wapi Alex Mwini Paulo Heavyweight président bana kitambo Guillaume Tissot le président de tous les Congolais katia États-Unis plaisir à toi Jérémy Kolo sommet du Canada na bosanioti Djibol Mala Monsieur Nord le Pikirul Valérie Ketchene Valérie le pango na katekitesa Ritenzele na bosani ko boa moto aza patron double boss Youssouf Pourada na Pretoria double boss Youssouf Pourada tanto ya na Djobu na omona les boss de boss Didier Chombo Petit Jésus na omona Charles Divin le charismatique Charles Divin Didier Chombo Petit Jésus na Fridi Sima Salanga Manik Sindani maître MKD na South ya ngona maître 50 ya bino ngona featuring ceux qui resala na yo na ndinga animation resala nani ndinga okanaka un jour na resala kérosène na linga avona mon ami bébé Kero na Suisse na peso ba mote belé ce bena featuring faut kérosène voilà kérosène na zawana la Blaise créateur ba bex tout ça là ba featuring bébé Kero ndia lala na moi mukio ndia tika ndia bébé Kero lala te az artiste alala te zaka bata mais na ebiga dans studio boyo kapelo na e azalala te bébé Kero ya ngwana voilà bébé Kero zone kalongi yeza mon ami quoi ebika ndetu chapaka ma solo na Facebook et ça la plaisir ilou yo soki kokana featuring na ebite yo to chop place ni parce que er moto mona ngona mabina er moto mone côté chant er moto mone na animation soki featuring okana ko sala na nani un jour longola bato kese na bino featuring po moninga ne na boyenga ngana zo de show nazo na show serenga show nga pensa no featuring faut za show lokolanga ngana zo nazo da serenga show donc poko bina na ebite sona na loketo oyo po nsuba bina na makolo aningisane makolo ka bome ya obi biso so to bina na ange po loketo banda kala bakoko na biso ondo ba loketo mabina nde loketo siko na mona te muto ngana usane featuring pa ka ya sheta neto cho sala ne boy ngana yembi ya zongisi ngana yembi au moins ko featuring bongo ya likolo ozemba na grand chanteur mboko le padre impérateur de la rumba siko na mona mtususu te loketo kutuko ya te pona mona bango maketo na bango ekauka ezana bani babenga ngoni maketo na bango ezana barui
donc baluka boye te tanga ngala ko sana telemi boye mais luka tinanga baluka ka na ko na telemi boye luka tinanga baluka o mona mais ba maître o ba bina danger pe bazali neti maopa Weranson maître maopa Weranson et puis bourron pe là ba tona ni soto moni bango te vient nga o na ko confirmer que ngana ndoko sonne featuring les avait bourro po vient na so telemi boye sentimna ke muto akauki omona tolinga bato bina ka bongo amozo bina na amozo to mobimba siko yo yebsanga bina ka bakambo bana basi yo bina na ngane ponga pena ka ukaka ngana ya ka boy ngunde ngana ya bodo santi mnake motivé siko tango yo ngana motivé yezo ya ngabo ozo ngana ndenga bana kwa sibo omona teke yo ko lembisinga na ko sono featuring jamais na ko sono featuring na ko sala ya dance na masanga ya mado petit ngai Evariste na ko sono featuring po muni na tala bolanda ka SBG ba fina ngai ba mulala oui que je salue en passant ba fina ngaba kuma kilo ba kuma ka tela pantalon minene kabo donc ba sala makambusu te vient on ba lemba biso ba petit na bango tuzo yana agressivité ya danse muna tela ba fikini obimi bo to gange bis utaka wapi utaka makambu activer oye bato basengi biso mais ba masa mso ba kotikele terrain abini na eti yo moko oyo tala mais omoni mbolala mais au lieu bozala bato ba confondre bino mo mukena masa moko azala pas d'idée la coste bokoko na neti bolinga bo bimaka mutu moko na ebité et c'est déjà aux autres temps bato pe ba yipsa déjà les gamona ngane ya bona mwana cheta ngaza makila ba champion donc ngai na s'imposa ba photocopie baya c'est kini mobimba ba yebi yango ke wana ba ilunga ngwanzu baza bele ilunga ngwanzu zandi mna so ba benga ke kota mabo ya ilus andimi o ilunga te zakinga do bansu balia kana kombo ilunga na mompanzi mabo mais ilunga original yewe mwana cheta le padre so ba ilunga ba yembati ngayo na yembisi ngayembela mboka voilà yele donazana na déjà na na CV makasi vocal pe kanga bena mutumbu eto au legala yi RDC na gaja kapasuchu mushidi chenje chaka pasuchu bakwata weyo nyoso bojama sheta kobalte bayibi nyonso irenyume bayibi zambi wetu tufalusa mashi ayi banjo yayo banjo okanzela na okende ya sheta mais sikoyo na danse na bangisaka nani otala ko moni pe bangi ovi mama balo nga binaka songa na epena boy mabezali te franchement na kombo nzambe o alikolo kele biso na danse muto bangisa ngaza te ngai nde na bangisaka batu na dance atobina kandeni na singa so bini tourna yo ngaso na leki wana muté ono bando banga ngaza bongo ngapo bina na ngafozala okokana makambutu. Voilà, merci donc Tiki Bino. Bonsoir, plaisir na bando ba la biso avant que tout se sépare na bino ritunzele na Tiki hein micro pas na to benga ngonde ngwana enregistrer na biso et pas na yo. Vous partagez quand les rapports et ça le plaisir na Paola London Schengela baronne maman na prince et princesse na Bossanioté Fifi Masakidi depuis Londres sans oublier levé Kousa de Mekula ya pembe Mbechola Alex Mwini Paulo Heavyweight président bana Kitambo hein Galba Pelé et tout malangwaka Samuel et ton fils plaisir à trop Kaba Uchiku na kata Switzerland le président Claude Nomasi mabiziki ya Kotozole là toujours maman Louise et na Bossanité Raïs Kang le suivant pour cameraman ainsi que notre boss Kira Fungindu et boss Boston. Merci. Na kotika bino boyote, na kotika bino na plaisir. Ya batomi balé na bango ba grand animateur na bango pembeni Ritinzele. Zoje. Ouais, quand des ilunga pena to pena na ilunga ya lolo pena toko. Ouais. Bana poto partout, bo c'est la disque na bino. Bo savourer en nami orenge ki disque oya mikolo yo jeza kote na biso elengela la kote na biso mi hotel son tatwena mamwena bakaji bako shinana machoba
Elelele bako shinan ale ngunzama 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 ale tengama 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 ale voandila 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 ya ilusa zawana Junior Liomba Serge Bola le prinsario papa na Bradley Junior Liomba yongwana bana poto partout dans le monde minga lobete migolo bozela boulot bozela travail kitoko papa Melina boss oyo nzota ba boss ba faites attention na robamba yo bozela ba biloko na bino bo savourer ya tikazuwa yokokonda okokonda ya tikazuwa yokobela ozolandela landela chombo anzele yokokonda okokonda dishakalambi ya gifu kyandi tikazuwa tutu ya tikazuwa yokobela okobela ilunga zawana dishakalambi Yolande Malula mwasa pembe batutu ba Lorette Bugatti ba Gloria ba Loriane na pesinu ba mbote bele ilunga zawana a confirmé que j'ai n'endengaje. Donc pour nous ça na bino pesi ba fantique nanga tout ya monde entier na pesi bino mbote boze la disque na bino zoya namyo horenge kyo babi donc loi suprême babi toke likolo na bango makasi donc j'ai bien boze disque na bino bima bo savourer manix yango ni sa sika voix ba cha velours ya teke voix bi kokoto ke ba bozonga classe makambo yembe bandi ya chete aye. Attention avec les codes vocaux, hein? Attention, faut faire attention. Fini la récréation. Moi, on a en classe. Rambochant et bandi. Aventure et Sili. Qui comédie, Nachan et Sili. Non, le vache on a à côté qui mangobo et Sili. Chant, Panza, Kelikolo, Chuba, Chavelour, Navoa, Simbola. Yana Niansa Sika. Mbote na bino tout donc mbote na bino nyonso na linga bino trop o monike a touché alimsa ngai me nganza ka mona ya sheta na ba photocopie na ngai o be soba moni ba ilunga te ilunga pes balala na ba leader na bango balala kala wana ba kilo ebele donc mbote na bino kaka mbote na avion na ngai Nick Josué Kakudi na Québec babi muto changer makambu sikoyo Didier Chambo Petit Jésus miraculé boss donc ba fanatique ya cheta ndeko na biso tu balinga ba J7 mbote na bino Claude Lukeba Kweno babi libanga ya kafu donc libanga ya kilo ya poids et pas yemoko dans Samouraï na Dallas Popolov Coco na Dallas dans Samouraï de Dallas dans Samouraï na Dallas ya yo ngwana Kalaming peut-être aux ana mabele aux ana mboka wana Kalaming te dans Samouraï zele obosoni vient na biso moko bo Doudou Stone les pacificateurs babi soa galibela soa katongo ya tongo vient za na soa katongo ndaza wana donc vient na ngaya kitoko Yvette Mbia Zanoti je kitoko Yvette Mbia Zanoti ya yo ngwana Yvette Mbia Zanoti ya tikazuwa yokokonda okokonda ya tikazuwa yokobela Yolande Malula tikazuwa yokokonda mikolo tolata boye mikolo eza boye makolo ya Jésus mikolo yo makolo ya Jésus bokende boloba bosala nyonso manfu bosuki bokasa ya gola ye moko exécuter d'abord tout le monde est suspect tout le monde est suspect mas bosuki 001 quoi, nyonso banda awa internet awa Facebook awa Google awa donc Raph Ngindu le présentateur la force créative Congo Promo Borotosa la force militaire na Congo Promo Congo Kande le ber wata mais pendant sikoyo baptiste tout bandini. Faites comme moi, allez voir Congo Promo TV5.com. Raph Ngindu Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Congo Promo. En tout cas, bisous de Ginzambete, Moboulou. Avec Raph Ngindu. Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours. Grande puissance.
Come on. Nous bénissons Congo Promo. Mais c'est la chose que Raf Ngindu. Congo Promo. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango. Ce qui est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo deux fois avec les boss Raf Ngindu. Il offre les jeunes leaders de la raille. Artiste na yo. Congo Promo pour la promotion de toute la culture congolaise. Qui tape. Vraiment on va s'amuser et les Mbongo. Yawa Omeni et les Mbongo. Congo Promo c'est vous qui payez l'addition et les Mbongo. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui site tout, Congo Promo donc batika au vivre. Congo Promo, tu côté partout. On va limiter sur le côté partout. Donc on a Congo Promo numéro 1 site tout. Congo Promo. Pour Congo Promo avec Congo Promo né au site pendant ma BT pena pour ça site au niveau des États-Unis des fois le Congo Promo TV Raf Ngindu number 1 babi 001 Talanga State niveau matoso aux États-Unis niveau à boy faut pas aux États-Unis tout le monde a mis sur que autre juger va les bande tête à biso pour le Congo et que